Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala ni senga okutana na bino à travers l'émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to pe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Poyo salenga elekia minge nakokite solo kobomba yango oyo salelanga elekelinga ngana kobomba te tikana panza sango la nyoso sali alibota nanga ana bosa na te naza reconnaissant yemba oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu nana yendeli yo oza bulingo oza malola bulingo na yo ezanga suka
for everything. You are worthy to be praised, to be adored. Oh Lord, forever you be the God. Amen. Moi bolembi boli kamni non boli ete. Fufu ma ba wala mamno boli wapi. Depuis ton otin. Bomela iti. Ah siko toza tolia badi. Tolia badi nani? Na ponda madesu. Na ozela dame badi. Lobi Noel te boyebi. Lobi mko nini? Noel ezaka nini? Mbotama Yesu pona biso za fête te. Joyeux Noël. Ah, bozi amo bien te Noël. Voilà. Tozena papa na biso moko à partir à poto alanda ba vidéo ndeka to sala nde to yaka awa abaki yepe alinga zo lipamboli. Abina kanisa bana biso nganga loba mingi ba orphelin te. Abia kanisa bana biso ya awa lelo epa ma Chantal Tobi akanisa bango isa moi bien. Yango lelo omoi to ye awa. Kombo na ye papa Cédric na mwasi na ye na bana na ye babi te bango ba ko fete kuna na poto pe biso pe photo sa nini? Ko fete to lia ni na fete. Nani? Na madesu na los. To melaka nini? So donc di livre logo eza. So eza to eza te. Jipe eza to eza te. Loso eza to eza te. Logo fetele ezali Papa Cédric bobeti maboko. Papa Cédric abaki pa rabi azape na bandeko azape na baninga yango toye awa bomoni toza nena lo bato amupiku ya bato toye poto fete to ngato yaka lobi to fete na biso awa ensemble. Mais ba embouteillage eze belé. Bomoni ba embouteillage te na benga papa na biso Isaac agoya awa loba. Isaac a sepeli Papa Isaac, vous pouvez vous approcher. Les enfants, bonjour. 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 Vous allez bien? Oui. Ok. Nakubanda kosola na bino na lingala. Moi mukepe na français pour na ba obayo kaka français. Nous sommes très contents. Tozana esengo mingi ya koya kotala bino na mukolo ya lelo. Na occasion munene ya ko fêter na bino ensemble fête ya Noël pe ya fin d'année. Toyaki biso mokote tozana baninga nyonso oyo bomoni na motema ya bolingo nde ememi biso awa
na canal ya Papa Rabi poto ya pe komona bino. Oyo tokokoloba eza boye. Lelo bazobenga bino ba orphelin. C'est tout à fait difficile na vie otozana yango. Mais Nzambe azali tata na bino. Nzambe azali mama na bino. Akotika bino ata mukolo moko te. Kaka onzela ya lisalisi ya bae oyo bazo tutisa na esengo. Ndenge toyoki na nzela Papa Rabi, Papa Cédric Mutamba Luboya, elongo na mwasi na ye Mama Gisèle, pe na bana na ye balobi non, bokoma na orphelina wana, bopesa bana oyo tobongisaki. Bino bozomona awa loso ezali, semoule ezali. Tozomona huile, babidon ya huile ezali, babidon ya baji, pobo mela ezali, saki ya fufu ezali, saki ya makala ezali, carton ya soso, ba carton soso ezali, saki ya miliki ezali, carton ya mpiodi, boyebi mpiodi hein? Oh tobenga la Thomson te hein? Tolobaka ngona RDC tokolemba yo te. C'est-à-dire nde ya Somson. Somson ezali, tomoni pe ba savon. O babenga ka savon génie. Ba carton ya savon génie ezali pour eux permettre ko sukola bilamba na bino pe ko sukola ata nzoto. Tomoni pe ba pamplex ezali, na moni déjà bébé na biso moko pe awa aza nango déjà. Et ko permettre na ba oyo bazo salela yango, ba salela pe ba bande hygiénique. D'accord. Sardine ani ezali, matungulu pe ezali. Est-ce que batu balinga spaghetti bazali awa? En tout cas, bobanga te boko betango vraiment système aboye et ko kita bien. Spaghetti pe ezawana. Alors wana nde ezalaki biloko tomemeli bino. Et naza ko édifier bino, naza ko réconforter bino, boko ba na ko bondela, bochela nzambe motema. C'est lui seul oya yebi avenir ya moko na moko. Pona biloko oyo nzambe yebi source ya provenance. Lokola apesaki bango makoki bokasi bozu ya kosala bobondela pena pona bango. Po Biblia ezaloba ete loboko oyo ezali kopesa yango ezali kopambolama. La main qui donne, c'est celle qui est bénie. Alors, nous n'avons pas beaucoup à vous dire. Nous sommes très contents. Mais aujourd'hui, ekokozala mbala na biso aliboso. Tozola kanabino ekozala mbala na biso asukate. Tangu nyonso tokokanisaka bino, tokolekaka pona ko rendre bino visite. Amen. En tout cas pour tout, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci ta. Tolegi na remise symbolique et papa ozui elo moko opesi na maboko ya mama. Opesi na maboko ya mama. On va y arriver. Opesi na maboko ya mama. Zo ya kilote. Zo ya kilote. Mama ko mema kilote. Merci ekoki nango wana. Ekoki moko tozi mama pesa remise symbolique. Ekoki. Merci. Maman je pas ça remise symbolique. Ya opesa pa mwana moko. Nanya kozwa. Allez yaka. Zela yena noazwa. Maman ozi elo moi léger opesi pa mwana. On a paquet ba Pampers. Allez, on dit quoi? Beta maboko. Merci beaucoup. Juste des remises mots symboliques pour vous dire que Euti et pas un déco Cédric. Dans le beau tatouage qui a apporté la remise symbolique. Yambote to sola na bana to sola to présenter bandeko bazawa na sepela to bondela pona bandeko oyo na biso mutu toye na bato batindi biloko Nzambe asa nini allez to telemi to bondela Binelio
Élisée, pour que tu merci, tu apambula. Maman na biso papa na biso ba ya na biso ba oba continuer pour na biloko na ba oba yete nzamba pambula ngo tobole na komela papa to mama to mwana nyonso o contribuer pour na biloko nzambe azala bénir bibelo biete liboko epesaka yango epambwamaka lokola basungi biso nzambe opesa epelisa bango baluka mbongo te me mbongo nde eluka bango sene pambola bango sene zongisa ya koleka kutu o bapesi pesa ya koleka nzambe oyo ozali nzambe epa na yo balukaka eloko te yo olukaka eloko te nzambe tondisa bango na mbongo tondisa bango na eloko nyonso oyo bakoluka eloko nyonso eza posa mitema na bango yo kokisela bango fongola bango baporte sika nyonso ekangamaki yo banda kofungola seigneur banda kolongola mikakatano nyonso ya diable kotelemela bango banda kolongola mabongisi nyonso ya mongune na nzela na bango na vi na bango ebanda kodisparaître pambola ya rabi mutu ayaka na bango aya kofilimaka pesa ye ebele kokisa mpe baposa mitema na ye mpe ozali nzambe obondele bongo toli merci seigneur jésus merci seigneur jésus beta maboko beta na munongo Ben voilà, c'était pour nous une façon de bénir Papa Cédric et toute sa famille. Et c'est que nous qui sommes venus ici. Et encore un petit geste. C'est une enveloppe moi j'ai prévu. Je pense que Papa Isaac a remettre en haut. Dans ma beaucoup à maman Chantal. Moi enveloppe et ça va bien. Moi, non, comme ça seulement, ça ne va pas déranger. Tant que foot à moi, minele vale à Bana, et ça comment malam mingi voilà. Feuille. Merci beaucoup Coco, tu vas t'approcher. On va toute l'impression il y a maman Balamoko. Na pesi nzambe merci, na pesi bango pe merci. Ebele pe bazana bambongo bakanisa na bango ba orphelin te. Mais likanisi o Papa Cédric azwi na libota mobimba nzamba pambola bango esalinga esengo makasi ndenge bana balobi biso ana sa marche to banda ko bondela pona bango baluka mbongo te me mbongo ekoma muumbu na bango nzambo ya mona ka fumi na sena mai amona bango afunga bango ba porte toyebi ke ndenge bayelelo batikali na sa marche pona libela babando ya kotala bana na bango bakotika bango te esengo tondi biso na mitema lobi bana bakolia Thompson bakolia soso bakomela baji bazai kolela spaghetti mama fosa ya so spaghetti pe nzamba yango na bapapa baye nango nzamba pambola bango lobi bakofete kitoko makasi nzamba mona bango vraiment. Merci beaucoup maman Chantal. Allez Karabalo. Obeti nous chanter maboko ya quoi debout. Allez, qui va parler? Yo téléma. Pousse un abou. Mettez au micro cravate. Allez, comment on a? Esther. Comment on a ni? Esther. Esther Olobini. Na pesa mama somna ndamba pambola bango abatela bango bikoton soko kendamba zana bango na pesa bango Marcel leng babatela ndambe abatela bango pesa bango ya mingi ya koleka ndambe oto omona ngo mkeme pa ndambe zebele ndamba asunga bango bikoton soko kendamba za na bango belsi balisha komela na fete. Merci bango merci ndamba bakisela bango ebele na merci betela Esther maboko nani sus nani allez yo loba kaya kufanda bongo loba comment on nani eso pie allez yo loba
Yo comment on a? Loba. Comment on a? Ate. Petite Adèle. T'as la caméra, t'es cassé pour ce que Sony Pony. Oh, bini petite Adèle. Eh, petite Adèle. Ndé va l'une au sepeli. Hein? Eh, petite Adèle est là, l'obité. Nanya Loba. Moïse. Moïse, ça va? Ça va? Tobi, merci. Voilà, moi, je suis la fête. Une fois que vous visitez l'orphelinat ou bien déjà au visiteur? Non, non, pour moi, c'est la première fois de visiter l'orphelinat. Et Pessinga et Sengo. Il y a Kumona Bana. Et puis, tous eu la décision où ils ont vraiment mis Manabiso pour na kozongaka bala sima koya ko talabango et surtout que katina bango na kuti pe omona ngai pe azali awa Isaac pe azali awa eza susu moko ya point mususu pe et puis singa lisusu esengo koleka. En tout cas, vous allez dire à monsieur Cédric qui a pensé faire ces gestes? Ce que je peux lui dire, Dieu seul qui connaît la source de provenance. Ayebi oyo ya pesi Zambe amoni et puis Zambe akupambulaye akuzongisa ya mingi koleka. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Impression par rapport à cette visite? En tout cas, mes impressions sont très profondes par rapport à tout ça. C'est ma toute première fois de visiter l'orphelinat. Je ne pensais pas que c'est quelque chose de comme ça. C'est quelque chose qui demande vraiment du cœur. Et je vois que Cédric nous a appris aujourd'hui quelque chose que nous ignorons. Pourtant, nous sommes tout prêts de pouvoir penser aussi à ça. Et j'ai vite compris comme sa femme, maman Gisèle, est aussi orphelin de père et de mère. Et je pense que ça leur va au cœur. Nous les remercions pour ces gestes. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo nanga mama Kapinga. Mama Kapinga, esa so visite à na orphelinat sali onde. Esalinga ipasi na mutema. Nakuna makomba koloba te ndela moni mona surtout bébé wala mukele nazotala. Nazomona ka neti bébé na ngazali. Ngolo bezati nesuki kawa. Maman bonjour. Bonjour. Et salut onde ni visite à l'orphelinat. Salut bien, salut Sengo. So oza na mbongo olobebisa yango na bamasanga l'ambiance moko inutile opense pe na bana boya en tout cas nzamba apambola yo conseil mosusu eza biso baboti oyo toza awawa toyeba nde totambola toyeba nde tobokola bana pour que lobi bato mosusu babanda osalela biso te tant que toza na makasi baboti ya bana oyo misusu ta mosusu bakufi na baaccident o bakanaki te misusu mpe loyenge misusu mpe malade azangaki atambu makisi lelo mwana se retrouver awa donc nzambe abatela bango apambola ba oyo nyonso bakopense kosunga bango toyemba liboso soki nzambe apesi biso mbala ya nsima tokozanga te koleka ta kobiskuit kopesa bango elamba ya kolata soki emonani tokokanisa bango tema toza mosika te tobando yo atika donc tosepeli vraiment na initiative oyo mutu akreaki yango apusa lisu makanisi mpona ya minene liboso c'est tout. Merci. Merci encore pour la parole. Ndenge bandeko bawesi koloba mpona ngai mpe c'est la toute première fois na tomona yango na batele na banini mais c'est la toute première fois komona mpenza boye et c'est très profond, c'est choquant, surtout qu'on a tous des enfants de cet âge. Et l'autre lobaka surtout bancadreur nzamba pesa bango makasi apesa bango mayele parce que ko gérer na no nombre bana oyo biso na nda tamso na mikami sato mine il arrive de fozo kima okima kelele parce que comme on a ce nombre yo donc nzamba sunga vraiment bancadreur apesa bango intelligence pe sagesse tango nyonso makasi pour na koyeba comment ko assurer vraiment survie à bana oyo ndenge bandeko balobi prochainement en tout cas tokozanga te koleka toujours Nzamba pambola ceux qui ont contribué vraiment à la réussite. Oyo pe pambola bino lokola na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous, mesdames, messieurs. Nous voici arrivés au terme de ce reportage. On était donc venus visiter nos amis de l'orphelinat de Mokali. Nous bénissons
papa Cédric Eluboya, ainsi que toute sa famille depuis l'Europe. Et c'était là donc à l'orphelinat, ça marche depuis Mokalia Kimbanteke. Et merci aux amis qui nous ont accompagnés. On peut déjà sortir, on est vraiment à la fin de ce reportage. Merci à papa Cédric, merci à tous les fidèles de Kilongo TV, vous qui aimez Rabbi Mavinga, vous qui soutenez nos émissions, vous qui pensez aux orphelins, comme la Bible le dit dans Jacques chapitre 1er verset 27. Ça se passe comme ça. Donc la région pourcentage devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Merci à vous, merci à Coco Dema qui est derrière la caméra. Merci donc à vous tous. Joyeux Noël, joyeux Noël. Bon Noël! Merci. bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esengo okutana na bino à travers émission ya biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai ya baye baza na difficulté epai ya baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango